Kurera namo. Bonjour. Mbote mingi na bien surtout ba bonga kama maman ile ani tu na pesi no ba mbote ba ebwe habari zenu maluka imavimpi. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konangai. De mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawazo ba telabiso kimia ezali. Ndena ba toujours ke kolala kolamka ezali habitude de teta monzamba pesi un peu ma bon mo ikoyeba na kokumisa nzambe kopesa nzambe merci parce que vie oyo eza ya bisote. Merci mingi na bino surtout ba obolinga kama maman ile ani tu. Merci mingi na bino surtout obo disposateur na bino pona kotala to pona koyoka maman ile ani tu. Merci mingi na bino surtout obo partager ba émission ya maman Eliane Nitu. Et surtout mingi oyo bino ba oyo bolingaka maman Eliane Nitu. Alors dans le bac somo koza mutakanda kotala ngai te po sepela no na ngati. Somo koza fanatique révolté kotala ngai te po sepela no na ngai te. Somo koza muto aketo, oza muto motema likundu, oza muto motema mbindo to poza hypocrite. Sopo muto motema mbindo to poza hypocrite kotala ngai te po okosepela na yo na ngai te. Na yo to solo na to mesana ko solo la ngai na bino na ba oyo ya ngai balinga maman ile ani tu. Na ko senga na bino na bo s'abonner massivement na Eliane Nitu TV. Bokutaka makambo zelaka ya ndenge na kati ya chaîne na biso. Na Eliane Nitu TV makambo za ya ndenge na ndenge ndeko yo s'abonner na yo kaka. Soko s'abonner ou activer cloche de notification okozala na yo dessus te okuta makambo kitoko oyo ko sepelisa yo awa na kati ya chaîne ya Eliane Nitu TV. Merci mingi na bino surtout obo uteko yamba ba émission to sala mikolo onyo surtout ndela baka livrer du vécu du quotidien eza bongo makambo oyo e uteko salama awa petit sikoyo toza ko continuer toujours ko lobela yango makambo oyo etali ndeko na biso ya mwasi na kombo ya femme Tamar na papa Tamar. Bine so boyebi ke femme Tamar ndenge yaki awa na mboka na biso na Mputu-ville na mboka ya Paris place o biso tozala ko biso to abata France pa tozalaka awa bandeko bayambaki malamu bayambaki femme Tamar malamu bayambi femme Tamar abeti ba musique na asepeli ndenge bato bayambaki kasi femme Tamar ye moko na maloba na ende abebisi pour que bandeko basala nini ba tourner les dos ba pesa ye mokongo ko peso ba pesie mokongo yango esali que na Belgique ba annuler concert oyo il fallait qu'il abeta le 11 bien le 12 concert oyo il fallait qu'il abeta abeti yango lisusu te pona maloba mais ndenge na awa koso na bino ezana ba papa mibali nde ba benginga balobi maman Eliane oza mama abiso osaka be émission kitoko osala kamalamu message obiso ba papa to tindi opesa na papa Tamar papa Jérémie Tamar balobi komo na ngabi komo na papa Tamar te balobi te maman Eliane lokola mwasi muto azalaka au devant de la scène lokola succès eza ya mwasi ye mobali azonga sima atikeli mwasi succès lokola kombo ya mwasi muto eza ya koyebana. Voilà pourquoi tu komi kobenga ye papa Tamar po kombo na ye ya Jérémie Kalaba soki Kalaba so kalama na bosani lokola o aye kombo eyebana te yango to komi kobenga kaka papa Tamar. Na yango papa Tamar bandeko boyebi papa Tamar na mama Tamar boko kotina bango video o batala ndana ba toujours que émission ngeza pona obebisa te kasi ezakande pona kobongisa bato ebele batali ba émission batali ba video ya papa Tamar na mama Tamar basi pe mibali batali ba video ya papa Tamar na mama Tamar kasi papa Tamar bandeko no mibali balobi na loba na yo boye maloba mabe ebonga na maloba malamu. Alléluia balobi papa Tamar ndenge oza wana yo moko oza mutu ya maloba mabe ndeko moko abengi ngai na mboka Suisse ndeko nalobi likamo me kombo nasali nini na bombi pona kopesa moi témoignage muke ndeko alobi que azalaka na relation na ndeko moko ya mwasi
azalaki na groupe de prière ya papa na mama Tamar. Bazana prière, bazana prière en ligne. Papa Tamar na mama Tamar na bandimi. Ndeko moko akotaki na kati ya groupe de prière na bango ba prière obosala ba prière en ligne. Ndeko wana komaki makambo ya bolingo na ndeko mwasi ya groupe de prière na bango. Mais par après, tant ndeko mobale komona ke bizalela ndeko mwasi oyo eza kopesa te. Eza kitoko côté a préféré qui a arrêté relation wana. Alors ndenge arrêta ki relation wana ndeko mwasi ake kopesa papa Tamar rapport ke tala muto ya lingaki abala ngai toyokani lisusu te kuta bloqué nga yango na yeko funde pa na yo azui numéro apesi papa Tamar. Papa Tamar azui abengi ndeko wana na Suisse. Allo ezali ngai Jérémie. Comment on a msezana? Comment on msona kangite? Jérémie Tamar. E bani nenga nini yo kende kolinga mutu na kati ya groupe de prière na ngai. Yo kokai kolinga ete, il fallait ko bande pa na nga, otuni ngai kolo mutu groupe de prière nga na pesa yo ordre. Yo tuni nga te. Okay ko linga. Mundimi na nga ya kati ya groupe de prière na nga en ligne. Pourquoi? Et puis okamati olobi ke bobala lisusu te. Jinazo modir yo tata alobi oya koka koloba azu akatali ndeko na téléphone. Ndeko na kamwa bi Monsanto aswani singa akatali nga téléphone pe a bloquer mbala moko. A bloquer ndeko wana. Na bisino ndeko na benginga ana Suisse. Abi elekela ye, abi oh. Mais ata ye moi si so kende ko pesa ye rapport ke prétendant na nga na toyokani esusu te. Akwa ko binga nga gangela ngalo abi fo mwanda gangela nga. Agangelinga lo ko azu gangela mwana na ye. Asusu ko gangela nga akatelinga téléphone pe a bloquer ngai elekela nga. Abi elekela nga siko yango makambo nyonso azomona papa Tamar osala oyo. Abi ezo surprendre les sous-soutés pour papa Tamar akatela déjà téléphone. Bazana groupe na bango. Ya ba prière en ligne bosala ba prière en ligne. Ba papa mosupe ba bengi ba lobi te maman solo la. Loba na papa Tamar. Azala na maîtrise ya kimobali. Azana maîtrise te. Azana maturité te. Azana maîtrise te. Mobali nda kalmaka mwasi. Balobi papa yo zingolu. Wana baloba baninga no mibali papa Tamar. Boti na papa Tamar video ya tala. Ozingolu papa. Yo banda kina noza prophète. Mais oyeba na kite. Obima kite. Batu bayeba kiyote. Mais ozui grâce. Ya kozala na mwasi oyo nzamba sopele mafuta. Nzamba pesi mwasi na yo grâce. Mwasi na yo yebani. Pe batu balingi ye. Mais protéger lipamboli ya mwasi na yo. Mwasi oaza kosala ke batu bazo sepela nango te. Yo koke ko protéger ye. Mais yo moko ozo protéger mama Tamar te. Wana baninga mibali ngabi ah. Donc Bible bana biso que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oyo azu mwasi azu bonheur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc papa Tamar, apparemment tu avais trouvé le bonheur. Ya mama Tamar. Moi mikolo mukeka ya koyemba, succès pouf et mati. Mais bonheur ango wana. Bozo koka ko saisir yango te. Bozo koka ko batela yango te. Bible lobi, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Na mokili balobi, derrière une grande dame se cache un grand homme. Alors papa Tamar, batu ba comparer yo na papa Christian. Lemba. Oba ma alors bon. Pas Christian na. Mais alors, on a besoin de comme papa Christian Moussous. Ba comparer yo na ye. Papa Tamar. Po bino nyoso basi na bino baza ba yembi. Oya yo kuta komi na prophétesse. Papa Tamar. Batu ba papa Jérémie Tamar. Batu ba comparer yo
na papa Christian. Babi tala ndenge ni na protégeaka oya ye mama Laure Mbongo. Papa Christian pas aki pe ape moyembi. Mais likabo ya succès nzamba pesi yango na mama Laure. Atombolier. Papa na sima. Azo ça la sécurité. Papa na sima za ko batela. À chaque fois moi sinaye soko azo le kana ba émission. Autant li façon koloba ya mama Laure Mbongo. Ozo mona que moi ça za posé. Tu comprends directement que t'es derrière naye azana mosungi. Totali mama Micheline Chabani. Tala nenge papa Chabani. Azala kana mama Micheline. Mama Micheline sera à la lobby. Français ou à la lobby mabe. Mon homme va me corriger. Papa Chaban, il est là pour ça. T'as la protection bazalaka nango envers ma maman. Ba comprendre que non, c'est un business. Nenge ba maman ba na ba succès, bisoto ba ko batela ba maman. Et loko ezangio, papa Tamar, ils ont maîtrise de soi, ils ont la maîtrise de. Papa Tamar. Non, ba mona to mona te bala maman Laure Mbongo. Na TikTok, abi na pamba pamba. Yewana, yewane. Yewana, kuna na lote. Ce qui va na concert, oui. Mais au comment maman Laure Mbongo yemokoti. Botika ngai na yemela Yeswe. Boye alangwisa motema na ngai. Oyo akomisanga bibi na bina. Yewana mobile libala. Nzambe nanga na betela katolo. Yewana kuna na lola. Maloba na ye kitisaka motema. Yango nakanga mina boyi basusi alelu. Okomona mama Laure azobina ye moko. Biso basi to kana sentiment ko bina. Mais mobile azaka na charisme. Yo zaka na TikTok, yo wana kaka na TikTok. La neige, na TikTok papa. Non. Mobile azaka na charisme. Moi c'est comme ça tabo. Mobile faut na charisme. Charisme zo zanga yo papa Tamar. Charisme na maîtrise papa Tamar zo zanga yo. Papa Tamar, mobile azaka bibi na bina te. Posa chanteur te. Moi ça cause ane bibi na bina. Posa chanteuse mais yo te. Papa. Ba papa ebele bazo condamner yo papa Jérémy Tamar. Bazo condamner yo. Ba bi oza na maîtrise te. Moi ça za maîtrise te. Muta ko ide moninga azate. Et pas oyo mama za ko beta mabaku yo fo bongisa. Mais yo pozo bongisa te. Yo moko zo na ba 12. Toko beta bino 12. Na ko beta bino 12 a Kabila. Kabila lo bakate. Yo so moneska zoloba. Non. Mais yo tango zoloba se koza suna 12 wana te charisme ezate. Papa Tamar, baninga no ba papa babi na yebisa yo o lembe seke. Lembo. Kota na ba émission tala et pas yo wapi batu bazoloba. Et loko ni bazo reprocher na mwasi na yo. Maloba mabe ebongwana maloba malamu. Linga ke maloba mabe oyo mama Tamar alobaki. Nzembo na bino moko elingi bino na kingo. Nzembo ya bino moko elingi bino na kingo papa Tamar na mama Tamar. Nzembo na bino moko. Na yebite na composaki so pesa papa Tamar to mama Tamar, je n'en sais rien. Papa. Mobali azaka protection ya mwasi na ye. Et surtout ce mwasi asa ba misala ya boy. Yo zana pona ko protéger mwasi na yo. Mais bo sala Dieu moko boy. Yo ke na basse, yo ke na ténor, yo ke na alto, yo ke soki na ani na ngwana. Ozoko ko protéger ete. Nzamba tombolaka, pe nzamba kitisaka. Yongwana Salomo bande ko senga nzambe sagesse. Oh, ils en manquent à maîtrise, ils en manquent à sagesse, ils en manquent à charisme. Ya papa, yo mutu fo batela mama. Bobimi couple moko ya maloba mabe. Couple na bino ebimi couple ya maloba mabe. Bible en moi que une réponse douce calme la colère. Yo moni ke batu ba siliki. Bozona ba conseiller te, so bona ba conseiller te bo senga Saint-Esprit.
Ce Saint-Esprit te pose un conseil à Kabino. Bible une réponse douce calme la colère. Batu bazaya ko silika. Batu ba sepelite na maloba ya mama Tamar. Yo lo kitata batu monte mo pokola ta batu mateka. Yo lisusu yoko bakisa susu na likolo. Wapi bonzambe yango ya bino? Bonzambe yango eza wapi? Koyemba banze mwanzambe la kisi kozala chrétienne te. Koyemba banze mwanzambe la kisi kozala na bonzambe te. Toyebi ke koma ba business. Ngamo kutune na zaba to ba Meliane. Oza vo évangéliste ngabi ka pona 5 versets wana na lobela rabino. Yango na comme l'évangéliste. Te? Esa vocation na ngate? Ka pona mo ba 5 versets na ngai wana na yebi. Na comme évangéliste. Est-ce que nzamba binga pona l'évangéliste? Na yebi te. Je sais pas. Une réponse douce calme la colère. Papa. Osobelisa muta cancer na libota na yo. Bible ezolo ba ke baloba mabe pona ba kutote. Mais mama Tamar maloba mabe. Ba kucho na maloba no ya mabe. Na yebo ko ndo ko répondre nga po bino bobuka na bino te o ko maman na kina suki naturel wana. Asala ki ne pe maquillage te ki ne pe ka naturel. Maman na yako loba na biso bokutu papa na lobi abi femme Tamar na Kinshasa kuna ka Monsanto na Israël moto na liputa na mutu kitambala na kitambala sans maquillage mais depuis awa longola kitambala akoma moto make-up kolobe belé. Donc balobi ke boza ba hypocrite poto oyo ne salibino et là que sa vrai visage na bino. Une réponse douce calme la colère. Mama Tamar. Et loko etika yo vi mobimba. Batu bozo benga ngai pona mai kalambai pona pardon. Mai kalambai asenga pardon. Yazo senga pardon te ana lolendo ya baluba ngana ndimi. Mai kalambai azana lolendo baluba. Mama Tamar pe ana lolendo ya bamongo. Skoto ke na ndenge wana. Mai kalambai na ndimi. Lolendo ya baluba. Mama Tamar yepe ana lolendo ya bamongo. Embi partout. Bazandenge moko. Bazandenge moko. Mama Tamar makabwe ko silaka te po ba image etikali libela. Ndengo lobi. Bana na bango babela. Bazo ba 4 babela ba bouton. Mama Tamar ngakutu mwata shokaka ya bouton zo kendete. Yo la keli biso su ba bouton. Tala bouton de naza. Sans maquillage, sans poudre, je suis naturel. Ningenzamba salanga. Suki nyoso yanga naturel. Siko bouton oyo ki ngaya mama Tamar. Wana za tande bouton. Kendete. Siko yo la keli batu so ba bouton. Bazo ba bouton. Bana na bango ba bela. Finance na bango beba. Ba bela ba cancer. Mama Tamar. Makambo yo soko zongi na ngomba. Et pas yo bimela ki. Ke yo sengela ngo bolimbi c'est pas nzambe. Soko zongi na ngomba mama Tamar kendo senga bolimbisi. O tutisi mitema ya bato ebele mama Tamar. O zokisi mitema ya bato ebele. Est-ce que na libota no so belisa muto cancer? O so vanda na muto azo bela cancer. Bo vandi ne boye na hôpital ba yebisi bino atikeli na 2 mois de vie. 1 mois de vie. Ba yebisi bino ke bo pesa au revoir. Pour akufa na 2 heures du matin. Bon pesa au revoir. Pour akufa na 12 heures. Et comme là déjà. Et là comment c'est comment la famille na yo mama Tamar. Et là comment la famille à papa Tamar. Cancer wana yo prononce cancer. Maladie oyo bomake pardonnaka te. Maladie oyo ke soki ba meki famille ka mutu mwanza nango bino so bandi ko bela. Bokomi ko tala bobi lobi na lobi okroto za susu na yete. Et là, comment est-ce que comme la bino déjà? Oh, ce que papa Tamar tango monaki. Maman lobi maloba bongo. Et za maloba mabe. Il faut le bongo lisango. Et comme maloba malam. Ata yo papa Tamar ko ya. Bande kona monike. Koloba ke soki na sali bino mabe. Wane l'exke muto azo reconnaître te. So le bike soki maloba ya mama eza mabe, soki maloba mama ezoki sibino, wana eza sincérité. Il explique que vous reconnaître te. Muto a reconnaître ali kababa ke maloba o mama lobi ezoki sibino.
yango te ko senga bolimbisi. Le pardon c'est une puissance qui libère. Mais basali yango soi-disant nzambe bozana kilo bokoka ko senga pardon te. Humilité bozana humilité te. Pona nini? Bozana humilité te pourquoi? Moi na terre muke na kati anda ko so sele mabe. O senge pardon, au monde a sepelé à sali au câlin. Mais so senge pardon ta vimbani. Pourquoi tu es fâché parce que tu t'es pas excusé, tu n'as pas demandé pardon? Bon, bino mtu déjà mikolo. Bino mo boyemba ke maloba mabe e bongo maloba malamu. Siko maloba mabe wane uti pa na bino. Bo sala ke bongo wane kuma maloba malamu. Bo bimi na mitema ya bato ebele. Bo bimi na mitema bato ebele. Succès nzamba pesa ka kozwa. Eza un problème te. Soki nzamba pesio. Yeba ko batela. Nzambe soko apesi eloko. Yonde sala makasi bate loko nzamba apesi yo. Kozo za alikambo te. Okoki kozwa. Kasi ko batela. Ko conserver loko nzamba apesi yo. Yango nde likambo. Yango nde likambo. Zo exemple ya ba grande sœur na yo. Zo exemple ya grande sœur Lombongo. Zo exemple ya maman Micheline. Zo exemple ya bakunda sister. Zo exemple na bango. Succès o nzamba chibino na lolemo. Tale pa emimi bino. Pona koyeba ke bato basilika ki yango concert ya Belgique eza annulé. Parce que motalinga ki aya zate. Maloba mabe. Bino moko boyembi maloba mabe bonga. Bino moko bozana maloba ya mabe. Bino moko. Couple jeton. Boza couple jeton. Bo yebi ko boka jeton. Pona ko boka jeton. Wow. One espèce na bino. Calm down. Papa Tama. Eza trop tard. Oyo nzamba pesi bino. Succès oyo nzamba pesi. Bolingo oyo nzamba china mitema batu pona balinga bino. Bo conserver yango. Bo batela yango. Bo se ressaisir. Papa azala na charisme ya mibali. Mobali aseka apa mpamba te. Mobali azala mtute. Mobali aseka apa mpamba te. Mobali abina apa mpamba te. Bina loko a papa Charles ba mekote. Mona papa Charles ba mekote. Ata musique ya papa Charles ba kazaka. Tala dasa papa Charles ba mekote zaka. Bina loko papa Charles ba meko. Bokende kuna l'église na pantin papa Charles ba meko. Bina lokola ye. Ba kopia ke loko eza bien. Papa Charles te kutu santimele kiye ndenge nini. Okomona ete panza na kuna te. Bese B52. Papa na pesi mbote papa Charles ba meko. Tala papa Charles zaka. Dans nega ya mwana. Azubina na kimobali. Babi te koza pasteka. Non. Papa, yekola charisme. Sunga mwasi na yo. Pona ministère na bino business na bino kende liboso. Pas na ngo business. Po business na bino kende liboso pona bi business. Bo teka billet. Ya business. Tango teki déjà billet, c'est du business. Ceux qui bossent le concert moko na stade. Entrée libre. Trop bien en business te. Mais autant bo teki billet. C'est déjà business. Pour le business, le mieux que de liboso, papa Tamar, encadrer maman. Encadrer maman Tamar. Banda kota lycée maman. Et le kobo kopé sa réponse te. Et le kobo koloba boyete. Ata soko koloba. Femme Tamar, détrompe-toi. Et le koy. Et puis, misa ba tumusu na bagon na bango bandima kate maloba na bango tikala koyoka na internet te. Mais quand ba tout qui abini aye. Ndenge yo moloba kiso likambo eza boya koloba réseaux sociaux za bien. Omoni siko na minute obeza bien. Na ndenge sikoyo be mission za ko se multiplier. Okoloba eza bien réseaux sociaux. Okoloba pona hypocrisie. Pona hypocrisie okoloba bongo. Balobi boza couple jeton. Boza ka bato ba jeton. Ngapene naza na yebika mona kaka ho. Boboki nga mwa likambo. Nga na ekoloba na bino
balobi qui aime bien châtie bien. Soko oza moto zo salika mwa mabe eke batu bazonu so na nzela te seke bato na balingi yo te seke balingi yo te moto alingaka moto soko amoni moto asalika mwa mabe ba te eloko oyo kosala yango so te moni eloko osali bato basepeli nango te kosala yango susu te yo faut bongisa parce que tu es dans le business ya koteka babillet na yo oza na business ya koteka banzembo na yo soko bongisi te bato ozolobela maloba mabe wana bakosomba lisusu muziki na yo te bakoya na baconcert na yo te bino mpe bamisie bolingaka soko ozobe mote ntango obinaka obini otya bango da siko oso bato baye te obini na wapi otya bango da omonde obina kiti obini na soko nango otya ta siko soki bato baza te elingi kosala do eozala te bobongisa il n'est jamais trop tard bobongisa kote boyebi ke botutisi bato oui botutisi bato maloba mabe wana bato babela baza bakanse bagwatre eza mabe eza exemple malamu te attention moto mona bible alobaki yango yo kokoloba bango te po eza mabe bible elobi n'enviez pas ceux qui font le mal. N'enviez pas ceux qui font le mal. Responsabilité pour que maman Tamar a se ressaisir. Et ça responsabilité ya papa Tamar. Papa Tamar. Na miso baninga mitomona atana kati ya ndako. Boza couple. Moso ameko dérailler muke mobile stop. Omona pe mosi boyete. Maman ndeni kona na invité te mobile na bisemena na bimate. A bangi mobali, a respecter mon bate, c'est maintenant on obimate. Parce que yo pe encadrer maman Tamar. Encadrer moi sinayo. Tu vas encadrer maman te papa. Hey, Luzizi la boba ndeko ngo bino moko. Congolais amaitsara mutu, pe akitsara mutu. Luzizi la papa, boba ndeko ngo bino moko. Congolais ils sont pas congolais. Ah, papa tika. Papa Tamar se ressaisir. Yoka pe conseil à bali. Po o bali mi bali. Yoka conseil à baninga na o mi bali. Se ressaisir papa Tamar. Se ressaisir. Bo battre la succès on za ma pesi bino. Encadrer maman Tamar. Yebise que maman o li sauter. O to sala subuete. O ba yuma langage. Langage la ksakamutu. Ne mundela lobaka. Montre-moi ton ami, je te dirai qui tu es. Langage. Oyo et la ksaka qui tu es. Façon de parler. Façon zolobela. Et zola kisa. Yala batu musoka nga grande dame. Montali mutoka nga grande dame. Otali non grande dame se comporta à boita. Yala batu musoka nga la grande dame. Montali mutonga vite. Une grande dame ne peut pas se comporter de la sorte. Bino ba yubo sambelaka. Ce qui t'ose maman a mis de châture. Bon, voix n'a rien qu'on répondre dans ma émission moko. Ça c'est la grandeur. C'est une grande dame. Ça c'est une grande dame. Bon, si bon a yaye qu'on réponde dans le cambo moko oh ya mona kina internet, quelle que soit émission. Bon, si bon a tam kolo mon côté. Atam kolomo côté. Ça c'est la grandeur. Grande dame Yewana. Maman Charo Faouté koleka a ko la bémission. Ba toi bien maman mazana ko ya bomona ki ayaki. Non, c'est une grande dame. De gros bisous à toi, la maman de notre stade du Stonek, maman Liane, maman Lia. Ben, monsieur, c'est mythique. Non. Grandeur, yamutu yango wana. C'est ça la grandeur. Moto yako répondre pamba te. Attends un exemple, mon papa Tamar Olobio, 12 à Kabila. Il ne répond jamais. Il ne parle même pas. Avant d'être calme. Boye kola. Bo tel exemple ya baninga mususu oyo babanda musala o liboso na bino botala exemple na bango
ekosunga bino. Bota l'exemple na bango ekosunga bino. Pour vous conserver les pamboli oyo. Vous êtes bénis. Zamba pamboli bino. Ache bolingo na mitema bato po balinga bino. Mais na minute bobimi na mitema ya bato ebele pona maloba mabe. Bilakeli mabe ya mama Tamar. Sikoyo papa bato akomi kotalela yo. Ndenge ba nile concert ya Belgique. Luka obongisa pour concert wana pe ebeta. Émission na ngeza pona obebisa te kasi zakande pona kobongisa. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzambe kalusa kumuna nzamba nubenjene bana betu bons. Bye bye.